Comment 1 plus 1 muta yebite égal 2 yo surtout na 20 plus 20. Après 40 ndengeni. Mutuna mutu aza ko s'exprimer 50 ndenga yeleli. Oya mi filmer tindi. Total poto tirer les sauts ça la lokola yete comment mukolo ami baby sina makambo ezanga tina la kisi bolumbu na ye. Or les interdits mais na bati muso ça normal. Netiye. Tama mi blaki si c'est ka monengo normal. Ngate mna ko pese faute. To défendre ma bébé monani ma bébé mais na kate mutema oya linga sala tikaye. Koko tali fele tolola yena nzambe na ye. Oyo 2022 toke malem. Ba jeune ya lelo ona biso nanu yandanga mon frère. Po ba kima ba sex table. Nini faut ba sala. Il faut repérer ça cours moko ya livre article 1 à 8. Donc on a fungola yo. Côté à mutuma kama minene te ceux qui a miki yebité. Et ça le rôle même na université ça les gars na primaire. Oko frauder na classe au foot à mettre minbongo ba betelo maboko pe lauréat. Donc ça la fait pour la titoge. Bagage intellectuel aussi c'est qui na classe c'est le niveau de oko kana musala ba kopia yo. Autriche to aussi dit ça. Ndengo baza. Dans la film à karaté ba Jackie Chaba Brisili. Oya zoka cours ya batu nyonso e ba karaté no kité. Oya kenda na cours abi bamba na maître moko na zamba comme ma casque que quand même maître naï. Ko boya ka formation nzambe ninga lexiko na kwata tenzela batu bazate. Famille kwa kanga ngaba na yanga na kufela mama bana bo mwana. Oza Jackie Chan. Basi na yoko betela batu to surtout ndimanga. Surtout so ko sa eloko moko batu ba betio misike abando sa lelo. Faut que l'on wana betela bata misiko ba ko pesa conseil. Ko betela ka bato ba kama kona ngote po ba ko pesa ka conseil faut ba kena ko chola na lo ba no clair. To mati ntoko soka tondele ki fulmi na kotondo. Bato ndanga ndenge moko ba tiki tiki biloko. Foli ma mutuna mutunde différent. Ko mema mukili mulaite katela ngo corner mu continue nya mema bomengo na sama belé. Ozo force doubler nan. Congolais solo. Congo et Sengo vous souhaite la bienvenue, chers téléspectateurs. Merci. Je vous demanderai à tous, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Congo et Sengo officielle télévision. Les lots pour rendre visite sur la Pasteur John, il était à péter. Tout ça l'a non motivé, tout ça l'a fortifié, il était à péter parce que l'été à péter et permettre à Bisso, tout ça l'a en bonne et difforme. Et puis c'est Bisso. Idée n'est trop même la marambo et en le lot on a sa commune est limité précisément na 14e 15e les sika au nous tout l'été à péter tout maloba esika oyo nzamba seli mikolo oyo nzamba inspiré Pasteur John bonjour de bonne santé on a dit bon 5 sur 5 donc à part ça maman qui est hey, makambu mon frère na otelo ko moko chana mutu dimelanga soko tambo ina ngoza positif na kotika la ko boya ngate tim ko na kolongwa na malamu to na mabe po nga kolonga te ba pesanga nga na zakananga donc e simba te lokwa na zo respirer Dieu est bon po na tali parcours a bato na mona ki bazana ngo na lula na ko mabango mais tant na tala ka sori ba difficulté ba kutana na ngona tala comment bato ngana zolula neti bango me bakambo bekoleli bango menga kutu mutabi bamba sans et sauf pour nous comprendre faire comprendre que yango moninga ka sangoni nalia te Dieu est bon na zaki toko donc c'est pas de n'importe qui fouteur moko bazo sentir que parmi les joueurs tout ya ebibalité mais coach a tika tout titulaire mutachebi ba bimisa na match nga mutabanzadi bazo wolanga stade mumba me coach abiza na terrain oh quelle grâce nzamba umela wana ndi base Batubamitu Pasteur John Migolo sextap sangonango pansani et comme le roi actuel tout c'est la yope mugom suto mona sextap problème te na saka sextap nanga de ana mosi nanga utuzaka naye ça de ba sextap ata batu ba mona ka te mire monaka oyebi na ko selo moko boye ngata na prière na 100 soto prière na mosi to bi amen de to lali bongo sa to sala hein to luka mona ndé na peu prier aoya na molimo te non parce que moi la papa donc problème est ça boy facilité o eza mukili monango pete petit kala ndenge ça to luka ya important o ebombi makama minene ko pesa vikimia to chango misu na RDC to koma ko pesa important na makambo eza futilité mutakala ya muto ko masije nanga or ngape na saka mutakala netiye soki mabalasi mutu mutakala ba seki tango ba seki muto na ba seki nanga po ngape na ka pepre to ko na différence ba taille na ba centime ezaka yango pour moi que porno eza partout talaba na miki ya ba 4 5 ans donc ba saka na ba sikola limitaka libanda talaka bana basi na bana mbala tant ba osaka na mitakala pourquoi to tchanga ngo kate to bulaka te eza porno mi micro to komisa ngo porno faut comprendre
mutu na mutu aza s'exprimer sengwa ndenga yeleli oya mi filme atindi totala po totire leso tosala lokola ye te koma mukolo ami bebisi na makambo ezanga tina ami lakisi bolumbu na ye or eza interdit mais na batu miso eza nango normal neti ye ntango ami lakisi seka moni yango normal nga te muna kopesa faute tokodefendre mabe mpe monani mabe me na kati motema oyo alingi asala tika ye kokota lifelo tolola ye na nzambe na ye eza facile soko comprendre nga so aza na droit s'exprimer akoboya mpe bolia ye bolie na bona ne prochain soko akufi na esengo ndenge alingaki ta no mwa te soso moso mboka te moto amoni mwasi so botimbeli botika na vive na mwasi na ye sima bobomie na pena jeudi me bino bobomie na kanda ya se bolingo na ye ntango bolie botene mababe po mesha kanda na ekoteli bino mababe ye eske ekoma te ya boye nayebi te soko so comprendre na opeso bapiste secret oyo 2022 toke maleme bajeune ya lelo oyo nayebi so nanu yandanga mon frère mpo bakima basexe tape nini fo basala il faut kopesaka cours moko ya livre article 1 tina 8 ndeko nafungola yo kotera mutu makambo minene te soki ya mike ayebi te eza lokola omemi na université esaleka na primaire yebi te soko so comprendre comment 1 plus 1 mutu ayebi te egali 2 yo ozotuna ye 20 plus 20 akoyeba 40 nde ndenge nini yebi te soko so comprendre nde makambo azomema yango na Congo or na RDC faut tozongisa vie calme okokola na suki ya pembe me makanisi eza ya bana mike na peut ça comprendre yango nazobisa yo il faut kozongisaka penda cours donc cours ya vie eza lokola civisme neti nga na koteya lola na koteya yo mpenza te mpo lola eza déjà promesse nzambe atia tokangama nango makasi mpo mokolo kokufa briske oyebi te lokola garantie eza kuna esimba te lokola baprometa totya espoir mais bagari ya kokoma na vie tio nuna eza étape lokola école ndeko nanga okoko frauder na classe ofutaka maître mbongo bakobetelo maboko mpe biloreya tokosala feti mpo lati toge bagage intellectuel aussi seki na classe selo niveau ekokoka na mosala bakopia yo autricha to osilisa nde yango base ya vie naloba no makambo mike na vie ndenge eza wa okoleka na nzela ntiki te me nzambe élection na nzela université ya kudire mutu moko challenger badifficulté passe donc yango nde ekole nzela elekisi yo mpo koma ntina rond point mpo na biso makambo mike na kata na corner tala film ya karate bajakisha babrisili oyo azwaka cour ya bato nyonso ayebaka karate noki te oyo akendaka na cour ya bibamba na maître moko na zamba akomaka makasi koleka me maître na ye nayebi te soko comprendre oyo nde cour ya kopesa bato bazonga na jiga koboyaka formation ya nzambe ndenge alekisako na kwata te nzela bato baza te famille ebwaka nga nga banegliganga nakufela mama bandabo mwana oza jakishan nayebi te soko so na oyebi so timbeka mamu na oloba formation zokende yango na kwata bo baza na voie normal bakomona bolole biso tokolaka na ville bango batala muta mboka aleka mbeka or yo ozoleka na cour ya jakishan na miso na bango ozala lokola boya azokomba ndako me na kati ozoso bakarate asa kobatama oyo eleki na metre na bango okokama illettré oyo atanga te mutu abongi ndenge nini koma biso kutu bato tozala na nzela kobonga to esimbi te ye esimbi tala linya batutu bana bamboka bapale oyo baotinde bakode soko otali bango bazaka na bandeko na poto te bakoteka eloko nini pakende poto epanda bango kikuku mpe ya kofutela akomi na age ba 35 ans bazanga ndako kolala me futelaka sikoyo ya boma nzoto okoma na poto sa ndeko sa camarade kopa malonga te akoma ndenge nini jakishan okompa eloko yango na opesa bapiste clé oyo nde mateya kolamusa bato bolula bomengo te bolula courage oyo boza nango boza na bacapacité oyo bokoko bimisela bino ekopesa bino kimia bomona kobonga lokola extra te mutu moko tauta na bomengo lola bakuta awa bazwela awa batika awa kotalaka tante mpo bina match ekotaka na premier mi-temps te bi mosusu bokokende ti prolongation me bokeka na coupe eloko ezangi bajeune ya kisasa naoloba no ndeko nanga vrai bajeune ya kisasa bazangi patience bazangi contrôle balingi via bisengo sa bayeba bisengo epesaka mbongo wapi ebi te naopesa batechnique de guerre namona fille moko che bango manka susi ya makambo minene me na ndako akisaka balalaka na pasi chambre moko be balaka mandeko ne 4 mvula matanga fo badinda fille atali non so nalandi via quartier oyo eya risque quartier mpe bacommune reculé atali bidja famille manka amoni mare amandenga texaka abi avie eza te atali bandeko ne to acheke baseka oyo ndeko na bino mbongo kaka azaka na bilanga na dumi nde muta mbongo ya famille ye wana so mpe oketala ye okopesa $10 te $10 okopesa ndi ya bapondu ya $10 soko oteki bien ozwi 10 soko oteki mabe ekiti 4
yoka mutambonga famille abeti question na zeli makambonga na koda asima nzela kati braza tanga ke braza baba ni baninga ake koma chel yoka nga na bete mobilité mwana mwasi na peso ba briefing ya kokoma challenger era kati braza akuta na mobali tote toko teka tonini po avazo a fond ko sa musamuke zangatina soka bayi mobulu boy atiki awa ke sa ki boy na mboka papaya braza ngola era zo sala wana era bazo mone boy misuba zo wolo bazo chola or na mutu calcula ko bande konza ko poussa ngana ke ndoko za kimia bongo na se libérer akanga mutema c'est pas ça la 3 ans na braza ye c'est pas simita kati Gabon c'est pas simita saka na ngola faut pas à changer nationalité à changer ya esengote condition makambalinga ça les senga comme étranger mais non mutema zako congolais yo kama pisa na pesa bato ba bonga lelo ko bonga te mais à changer standing ya vie surtout bato ba changer ba nationalité. Merci mon frère tango ko mona na bale ki 4 5 ans et yo nga to sa côté to effacer na mémoire awa betela to ka za na gabote e komi alicho ngana yo tozo seka e to bonga te to zo ngande monga ko mela na ko lango bato ba mona biso mena kati bibamba pone biso technique de guerre à vie au moins n'a pas téléphone ka ana Londres ana Belgique ana Europe akomi na poto batangisa sa basituki na ndenge ni yo nanga tobete ba cop tozo ba $50 100 ba mona option ba bar ba momi ba simibal ba kabelo ba anniversaire na to so comprendre o bonga te lokolanga ba surtout ba o bonga ba ozuma $50 100 oreba na kobeta cop nini na sala pepe sanga mbongo mata te ozo sali anniversaire o bengi biso toye to lié or ngaku tanto na coopérer na zoka mbongo belé koleka yo mena sasa anniversaire a bongo te yo ba mbonga ko senga ba peso ozuma $50 100 o sasa anniversaire o filmo ti na Facebook erto moni ba peso valeur mena si ma ona 4 jours comme piaka oya kenda na kwata bazo seka bibamba na pays étranger le lokoma na poto o remarquer après 5 à 6 ans à se rattraper comme mutu o mona sio makambe comme le ndeko nanga tindela ngata kodite tanga zo tindela yo moni a se sacrifier akezo kimia ataleli ko lala na ya pongia poka tia ko nuna à l'aise yo nanga to za makasi metotiki makambe na busoba or to ba teke danger tant to ko lemba ko rapporter bisoni nini na te yo original to li apete yango c'est que si on comprend bien ils en battu mususu ba changer nationalité pour la volonté na bango te mais pour na de konanga merci a changer na yete couloir de kokendo luka kimie zala toliana ba porte ba voisin ne senga kolia te na zaka lokoso te nzala ndako ko misingana lia ba voisin bilialia n'aime pas comprendre na lia fufo ba voisin kana difficulté on a changé nationalité na yete na ba non clair tala ndi melanga baza ebele ba en Europe soko tali bango ba beta kama solo mangala ba congolais mais tala ba carte d'identité na bango étranger muso mona zambien amatira na Zambie RDC pas matakune simbate comment na document na bango pose avion mata voyage facile est-ce que na monde entier soko za na passeport ya congolais pose visa au Kenya comme to somba ndako na Gombe mais soko za ka étranger voyage facile na au comprendre na lo ba wana tala na lo ba no défendre bango na ndenge ya faute ndeko na bisa que monifi to lukaka simba mais bato bana mboka bapaya Gabo Angola wa pipoto balinga kuna te souci na bango awa mais facile ko vivre biso to message nango bango ba kokate yaya oyebi ko vivre na Congo secret a pambo po somba na mukolo so kalingi 5 match 4 match mbala tsani orgueil na kutoka na sardine te ani ofongola monaka pourtant na ofana tatara beb sa budget simbolo ngazoka bango na bore zangati tina bona beb simbolo na jouer na yebisa yo tala mboko na kosote miliki kako ya miliki tambola na ba fulu 5 sasa okuta jamais manzanza miliki soko moni loba mundele moko akoma ofanda na cité po aboya banda kwa gombe na mwecher nda tindi miliki ngana tinda miliki okota commune musu suka ti suko okuta miliki te okuta tali nzanza miliki te na fulu soko kutia ngolo ba mombonda kala o basaka nango na ebite ba memango pe ko mema ba transfera mombonda ane uta gombe mutanda fa na gombe nda longo memi mombonda ke nango na cité nda komi na fula cité na fula kisasa ngana ko peso penda cop tamba na ba fula ba komi na ta 6 na kisasa okuta chameli nzanza miliki natika ngongi oya liboke na 100 francs que soma miliki abo miliki saka yo eza na article B est-ce que miliki ko le ka fufu na article B
miliki ni ata ni ata miliki ni nyoko leka fufu na valeur o sakana non sakana budget boy ba kolia ba le prêter bino kura kolia ya na zo miliki musuba kabela nga miliki mongali nzanza na kenda so pana eza na comme to na ville ya to kitsa bilo mona carton miliki ana so moninga no mela miliki motema bololo ndire Congo bololo na lukina teka ituli na tamboli partout na sims ba boy na teso na tela kango boloko photo ale mukomsi na fungola na kanda et puis tika na melande batu ba melaka te Dominique mona ofunga na susi ke de méchant et puis avant na mela miliki yango fo lupango batu batonda wana chemesa libanda dona kono ngam na osongote poso na tia osorgeye maka mami chokiela poso sa miliki fo le ba français papa yelangale tangue zo bima bozo mana tata lopanga zo kamwa muto a changé compagnie ba futi aloko timbongo linzanza miliki tie lopango panique tiro ke musa ba mbotega français baka amela miliki ya amela miliki au moins na makamke Congo za na complexe mais kena ba mboka ba paya ba payo to mona rizanga tina ta gereza kolia facile na mona ba mboka kwa Afrika na bise umeli abo ya bina bonga na ngate metalabana o talabana ndre bana kacha jobur ozomona condition abande ndeko nanga na oloba no vrai RDC ba yebi ko pesa biso sengote ndimanga ko masume bele ko bamana RDC eza otosango na sengote mageto kenango li felo eza ba contribution de besoin toxique to sa masumu nanko na oloba no vrai yana makamususu oyo ko za kakalo kwa misala ko bonga tike sana biso passe mais droit ya Congo attaque ba congolais faveur ni to mwana mboka et pesa kimia na bato santi que terrain na côté eza bien tout comme mabe transport passe courant passe mai passe metale balé banda mwanda côté ni mai ezangi na Congo ba pompier mo ekangama ekangamela nini bobombela na soki to bozangi bakisi bo l'exception ta mai ya pompier ngona libulu e ya to ba ko toxa ngoto tata ba lumba lumba na biso to mela na oloba na yo ba difficulté Congo parce que biloko boy e comme nini Congo soko boche comme ngam abakisi mwana oh na boteli yo Congo soko boche comme na problème mboko na oloba no makamba mike to tambo na kisasa waya o mona mwana muke na tongo bana bazoka mwa mama est-ce que mama lingi biso bana bakola na ba goût différent mwana zana social mkana tonga lia bombo mama zo meme na manyoko elala ki lobi simba ako sa nini ko sanga bana ko basala ba ya na malewa omona bana na lobi na yo na ko sa ote tambo na kisasa na ba mona bana ba 7 8 ti 10 na ba saki mona mukongo ba ko moko tambo na ba loko takata mabende manzanza na bia ba kendo tek ba orphelin te ba papa na mama bazame charge ndoko nanga papa ngo pasa goigoite asala na misala l'état ti le soko tali azata ba 20 ans na futa maraté tala ba salaire ngo comment salaire bozo tia ba 60 000 80 $, mais biloko na kisasa tuna ta teva pamba 150 $. Siko teva ngo botia ngo cher adi akwa nani atala ngo comment na bamboka misuba kitia biloko wana na sepu ba pesa population valeur ke boza tana oyo Congo comme ça nyeso lix Congo ata ko lia soso lix tala ba magasin bazo sala ya lix tala ba je ba sala ba fungola ba jeune kisasa tuna pi $40 $35 jango ya nani congolais ni ba étranger ni yako sala ba peuple ba konza ba congolais ba bi niveau Congo eza ba permettre ba tike na pi ya likolo amone la RDC on est sûr que congolais ndimanga ko pesa ka congolais confiance na loba en majuscule ko pia ka congolais confiance ité mais lingae Pasteur John ngana olinga pela mingo pesa parce que ça na ba chaîne lelo ba désespéra sisi classe asali cabine ba msusu mona ba mibali ba osa ba cabine basi ba osa ba omelette mais ba sous-estimer motivation no sous-estimer te elo no chol bandi bandili yango yo kanga bien ndeko na ba no clair nga moko na za premier exemple clair nga na kenda bangola na fana kabinda wa yebi afana kende Luanda ba copie na beta wa yebi ngana sikola mituka na olo bango clair aya bateka akwa kuna agwa te na sikola mituka kope tala na mutokenda na Europa na bima na tambwa na mboka bapa 4 jours kolia fona zela mutu tipo quoi webi stantine wana soka uti aye o memenga pa comme sanga Luanda to koma na kabinda ya suka wana na tu na Luanda o fo 4 ya tala kabine bima lo na Madagascar za na Afrique mais pas comme en Afrique fa 4 océans ne kabine déjà ne robeta kalki ndeboye pona songa Congo nde nzela makolo mais pona ke Angola océan
nabi oza obtana kino kati na côté ba yo yebi ba lufu nde nabi tiens o calcul na yebi songa tala na zela ni mutu na be tala ngana na challenger nga passe ko dominer nga te tanki na za nzamba pesa nga mayela ko exploiter monde pays nyonso na ko kwea soki nga na za na pouvoir ko dominer na monde po nzamba pengo autorité ko lika banyama na yebi ko s'en sortir et lo que zangi ba congolais ba zo ba décision finale te tala oko sambela te soko landi droit moko hiérarchie ndenge nzamba tshela yo oko so résultat lui fait le ndeko makamba ko bongola motema et lo que zangi ba tuna na lo ba no clair et bela ba congolais ba koti na banzela mabe po na pressé souci ya ko bonga sa luka. Or na vie faut ça na souci nga fona bimisela nga nini so y résultat ezate checker yo bata mayo ata ina ne 2 à 3 sababu ngo bolole ko kabimaka te ta mort sala ko tambola na tika ba wolola eza étude ya ko fana au juste nga penza na ko bimisela nga nini un jour au moins pour s'en sortir. Je te dis avec clair ba tunde na Congo ba yebi ko pesa vine bango kiloté ta lokolo bia oh ba s'en sortir te ba chole nga ko chola nga nani nzela ko bongeza kana soni te motiver no bata ba cabine ba jeune bata ba cabine ba de bien ba zakane ndeko nanga okosa copie nyonso ça e konzo ko matate bata ba cabine mona ba on e bandi bandaka bien soko ba fia quartier ba ko ko déformer ba imisa bandi masole bandi ade fo fene ke nango ma e voyage akwe na ye ba jo na bungita na bi cabine tu ba ko ya kana basi abimi pena bango teme ko defaka ya masole minene et ya chiru chilenga ni trebi mabe ay babani ha pena ngana ko tigala je on a vu ko bongo fait ça comme ta boutique on comprend bien soko zo tekate kabata 1000 francs soko bandi copie na boutique copie ka mutata 200 penza te po eza bénéfice nyo sa bombo eke alo bana yo kanga bien na vie soko lingyo mata bimali kokoto bato ebele bakotamba na kombo na yo nzoka ndezo bomba lobi no mata na alo bano clair oyimangi kokoto li kokoto ya ndeni ko boya ko kabate mais faut comme na calcul yeba ke na bimisa ki combien na zoteka nini peso ngisani yo kati batu nyoso ba otamba na kisasa bana ba fois $50 jamais mais afuta randa tanda ka futela $40 mais na maboka tamba na ba $35 mais soko tali ale sarabana mboko peso la futima kelemba azwaka wapi motivene tibaya ba sirage yango na ebisi yo car nde na pesa wana et la technique de guerre fond de départ na ayebi ko pakenda akosomba chando moko ya original ya obachaka ni ba verni moko akya koluka makala landanga bien abeti ba pata 5 chena mulangi tanga so bete ba mélange era muta sapato aye o abeti boy acho moi cirage muke après ça Alexis Mamwindo yombo papa ndeko na peso cop tala eloko tu yo moko ko gérer yo à partir ya yo nga jamais na ko sala calcul le kimbongo na ngana kilo na ko bela mutu na ko koma libo na ko simba kisi na tambola na calcul mbongo bimelinga so na bimina 3000 ata na termina monyo na baro tindi $20 bato balangwa e ko tungisanga te to abatu nganza batiki ngana za na niveau o ya bitina lobi nanga na ebit ndoko na peso conseil na lula jamais esengo na mbongo muke mbongo na kuta na kanango nde na sanga na makambo ko kina niveau nanga je te dis devant Dieu na boya ko kota na flexion ko talaka batu no ko nzamba salanga na faute koma leki ya bonginga ya na zapiaka na koti mbulunga na mutu na ko bele stoma na ko simba kisi na baby na o ngana zuye sengo nanga ba na linga mwasi aboyanga na kuta na mwasi ko linga niva linga na mlenga kutelinga chaque vie ça na vie nango na mona mutu batutu ba okele mawa mazana mwasi atinga me makasi peke ndaka wenze balinga ki aboya comment mwasi ndimala na litoko mobali babota bana 5 kutu ya beta ba kopale saka mobali maman mon frère na yebisa yo eza destin na destinée nzambe yebi pourquoi cha yo wana mutu ko peso valeur oko sa lotanga te bolole chebine sana batu ba peso ka valeur ke yaya yo yaya so basaka ta na biso fe kizengi kutu ba contacter na famille liboma kuta koma na full mukola kufa bande kone basanga na ba lelo ndira sakina bango bien nzoka ndazo cha solo na quartier aboni boy fo ebati na peso ba piste clé o eza challenge zo bazalaka te eloko bominga na yo tozoye ba direction te oye na terrain poste ba cheli yo oyebi te fo saka ba biso challenger likambo lukambongo na kanango soni te so moninga na fandi seke monani et puis comme on a nanga ebelete ngata na $10 na ko fana pe calme na boko bima c'est na bi ke nzela ngo esa ba trajet belé pour no bebsa ticket pamba donc monanga na $10 gele et puis on a $10 na ko pe sila yo buto bate à cause c'est $10 tazana 50 je te dis yo pendo lo bananga te masa zokosa azana $50 ndoka $10
modèle na omema 1 nayebi ke vie soki na misambu isi ngande bako cholanga faut na pesa fi nanga dignité kozanga nanga eba na bato baza sir mutu nyonso ba pasi nanga te pona kokoma sija licho et puis faut talaka elambeli nanga fait ça différent so na komi na bana 4 5 mbonga bi muke $20 na kosomba soso tena se pesa bango ba betela maboko na quartier na ko ya lobby na komema bango na ba jaba ndunda Thomson mibale et panza na 4 na cheli oyo na zo bano ba schéma moi si a mapa au fouti nyongo au défi kondingate au fouti atika la bongo te au côté perdre so kaza na map au fouti nyongo so kaza na mapa te na ko futo ka mercredi mko ko map ke na ko defa ko te na pesa ba pisa ko kola na ko pesa na faute faut yeba mukini o za na nyongo na so ka kwai na mapa ko futa nyongo tikalité o mlo wana pose mko ko banda na bandi susu e a chez tala o mboka yo kanga na te so comprendre na pesa ba piste clé soko mondo sana lopango batu bachaka banzunga baninga ka lambaka sima na bango lokwa dernier mais maka ko leno na prolongation po batal pango bazandenge bande bo pesa ni mbota fundi yo suki ata lambi so mono kana ngainga mais kisanga mozo tala lo baka pe français lo kosi yango ya nini na français oyo oh ba mama français misusu na yebisa yo tala omoni mboko yo na sekina tala mboka fo za lokwa nga na mama na bar poto obi na ndole pilipili te na ko mo lia pilipili ka po bana lo pangu baleka lo koso ngabi non ba monela nga o bana nini et puis ba kimaka makwiti mi balete likwiti moko mi bale ko mi partenaire fufe e collège aussi la yona mwana yo sentike na tonte mwana pas sentike na tondite o bana ndenge ni pe mwana na ote n'était ça comprendre on a appelé ça piste clé au moni Congo faut à la maman d'esprit ngana timbela jewana nzamba bisa boboto est-ce que boboto nange ko pile ko lo mukini comment ngana beti cop na bibi na 10 000 francs na yana sala anniversaire à moi nanga yo bamba mali sambela bana nyosa secret bobi mbongo ngana obike makamsu ba lo bake mama makamsu ba to ba lo baklo tout na mutuka moi nanga za moi nanga na sala anniversaire po ebike na cholote na pesa lokumu na ndao 10 000 ngana tindi basombele sika mema o bana so ko landelo kwa sola mbanzinzi yana bana msolo pango mwana simika sike bana so to pango ko senyo ko minako lelo ndire bango nyoso basangisa ibana msisi yanga ya yete yanga yo be pamana samela ka bango nyoso nga boko so ba 5 glace à 100 francs boniko dala na lo bana yo on appelle ça piste clé yango moni Congo yo kanga très bien ndeko nanga ko pesa ka yo foti te na ozongela linganga elinga yo moninga na kotikela ko inanga te na sala mabeto malamu ngamo na protéger nga masumu ebele kutibiso po passer leki na ko prier monsieur Kolia isa passe na ko saka ba défaut ya moni même l'église boté ya batu nzambe balinge makasi po ko pengwe sala te batu bazala molende na ko luka po place ko luka lipa yango yo ndeko nanga lala nzalolo tamakonga okolamka na tonga bana sertu ba baby mwana sero fasa chora amekinga butu mobimba na lalite mwana oyo est-ce que mwana ko sumba mwana ko za solo ozotilika ka pepe boy to mwana bana ebele bakimi ni banda nzala nde tungisi mutakangi bango so bandoki na tonga le abwaki ta bana balokana mama isaso dala ngana kutana banzela musuno otala batokumlo kwa dedo ndira ntene baby ngai nasina tamanja na frene ko ngam na kufa yo ngam na kufa diwesa kanebo mokate leki nakanga loboko boko kanga loboko komi pete misu molili yo ngam na semtema fesa na bela ka tension te ngamo na bilobi tension docteur amona kiyo mo tala yana banzala ndeko nanga yo so senga mai bisenga senga oboyi mai apio olingi batini ko na pompe posa consoler nga na senga mai ba ile apio kanga na chaka boy ya pio te botini kanga na pompe na bokopo na tamba na sachet na moka pembe lo comme tasela ke yoma na bimisa ngobe na charge dala mboka c'est so maman 500 ya na kusoma mama 500 na bwaka budget obi ke 500 déjà na sukala 100 fona mapa ya 400 ube 500 wana déjà net ba kotenga na yebi so na leki kota mama na ngaba luba na saka mikate ya mafuya ya masangu ya milai boy bacha manda batangawisi na mapipi lo kwa muki tika mikate na 6 na kwesa moko
Et le cas moto le cas le conseil nanga moko koya. Yoka titu trahison. Et quoi il place à ma belle motema ma belle congolais na yebi. Na yebi bino boningaka muta bongate. Na bi nakoloko na zwango. Le tu place à ma belle poto pete mabele ka yoka bango nyoso ndre basela ka muta congolais nga muta bongate. Jamais ba kola ke lokoto pe pula ezata motivation te. Quoi il place à ma belle ngana samtema. Na yebi metema ba congolais ba jaloux. Na lokotango Uliona basi le kupola mo pepo na pepula ko leka kwado wa mabele nyo sekenda yo ngabi nyama yo na tika yo pona na lana na émotion na lana na nostalgie que na so na tambela tamena regete que place lo kana tonda ki te pona tika ki mikate na ngana nzela na boy susi na ngaba susi nyo so me ko liate on peut pas kwado ibanga TV me ko ke na boka la fufute wana ko mona nganga c'est modéré à la raison hein na Congo yeba Congo bien. Non, pourquoi pour oumela na Congo liaka bien au la maladie. So ko lia bien bantiko na nzoto ko boma malade. So man comme tabel muke $60 aliaka bien te. Ndi manga na ko sauter na lo ba no clair tala bantiko de bundela biso. So man comme tabel $60 $80 landela bi aliaka mabe. Ndeko nanga ndi manga o vérité ya vie. Comme ma vie na ma sécurité. Soit vie au sérieux mais bomba d'unité na osongela très important ko bomba d'unité ça nini basi na yo ko betera ba tout sur tout ndimanga surtout so ko sa eloko mo ba ba chomi sike abandi o sala eloko faute eloko wana betera ba ta misiko ba ko pesa conseil ko betela ka bato ba kama ko na ngote po ba ko pesa ka conseil faut ba ke no ko chola na lo ba no clair na ebi Congo konde ko nanga si balinga da oh congolais so ko zangi ba zo pesa conseil ya ko seka so ko bandi ko mata comme abe na lo bano clair yango moni RDC et lingami te mais do RDC et qui camarade des années to sepelani mais to lingani te Congo pe bonga 0 minute ngana ko za piaka na yo piaka to sola zwaka copy benga na si cop na yiniyo na commune de Kotala nga pona betra ko masola minene na peso fufuna tike mais pona ko tena cop faux so to comme idée honneur na ngebe et baby na ebi Congo bien si Félix Ozeko lobango na oloba na yo clair ça vous flatter na linga ka congolais pona congolais no sa congolais mabete mais na sepera na ba congolais te passe na ça pour ko bepse langa cop congolais so ko jo l'ex patron otini ke long chai na musala longola nga congolais pour so ka komi na patron ka moni ye ozaki afin azaka muyibi moko na yebita ça dia combien de sana diabo ekoti na oyebisa yo na yebi ba chez ba congolais yo moni ndeko nanga 2022 quand na bisio tous les motos ça na Congo longola bilela lela opia ka yo fotité tant que ça nzambe pour ngati na ça so na tel malgré na na ko betelo parcours na nganyo sauter so na vivre lelo na se pesa ka nzamba bien pour na batu déjà na bima mutu mabe so na za mawanzambe je te dis on moninga na lenga kati et puis na nzela nanga ozala motei te yanga liloba na nzambe na persévérance ko ela nga kutu prophétie te oh yo boa prophétie nga moko le prophétie nga so na lukeli ngate no zawat o ba tianga prophétie ani nikolani prospérité ya so batini ko prophétie ko magoigoy to ke kopote nga na za mutu mukila te na zo zela ukozela ba mona ange ba duta kutu bongo yo mona ange te ya transmission ba peso prophétie na kundali kelemba yo dala na bisa yo ndimanga na peso conseil bien dala so yo kinga na otikelo eloko sérieux na vie ozela kate so komi na age ko kozwa lipa yo moko ozela kwa mutu moko fanda aya ko bengo lo kwa copie moko to biloko ebeli ya na ngweza na mesa ko bima fautif ata aussi na prophétie ça na prophétie ya kenda poto esa bino na ko benga bino ti le lokenda na tuni bokenda pour kenda te boyeba mutu a mutu yo mo bunda ndeko nanga prophétie ya vrai et banaka na yo mo ndongo so sala tant bando mata pe mayele na ko sa musala tina te me na komi na mbongo ko likamta musala tina pourquoi principe so na talika et puis so lingo comme na rond point yo ke la yo moko passe na kanda na méchant so na niveau na zala ki a lobby faux yo moni le kana passe yo zo mayele so le ki na passe to lingo beba te de na kembaka na 2016 tika faux et conseiller o mona o lobe to kende o changer na peso ngote peka ndunda
obetoli ataba te tokotaka manini amutema mabe na mutema mabe te bano sagesse changa kal so na ça dépasse makasi kayo konkweya na songi yo keba yo moko komi conseiller na yo okoma un objectif na loba na yo landa baninga bokendi keba na mutu achola $10 à moins que bomona soko soko ngona passe na peso conseil koboya ete parle bakoza bololo sanga mbongo c'est kaka mais yo ekenge yo saka dépense te okakate mikolo nana na loba no clair au moins ngane na za soki na obela te bokoyeba te na leki to te po elambe bongo soki na saka bisengo bamona ngana libanda esengo mena kati manka mukona kobela malade ini $50 tano kake ndoyi $220 na bakisana ke hôpital kaka yo loba mais yo saka makambo kuteleki biso za piake na ngonde ndenge nini ngaku nazaka na mbonga bibamba me naza na mo ekonzo nanga koma yo muto mona na koleka biso baloyenge banini meliko $20 ko mosenga nyongo osilisi valeur na yo na peso schéma zanga nyoso tika na dignité na kosote ngana botambola pona kobeta copy tout mais jamais na kotrairinga et pas ba biso kana famille moninga ya so moninga na kepa famille ba mutu na yebi ona senga za pire au kofrenga tina sang ngana panza na papa mbate okoza ndeko nanga propre lambi na talibe na bogolia poso na ale na tike 10 oyiba ndeko bele ba sila valeur pa bandeko na bango moko propre bolane na carte bokola azui chance ko zwa oketale ya komi na mwasi to mobile maloba zolo bano libosa mobile to ya mwasi na bana valeur no si esili après si ofufuna tike mozo bima lokwa mingai de olie me bazo te na kutu mwasi zolo ba o ça rapena ndeko na ye pourquoi mobile ndo za piste to mwasi ya kufungola porte ba bebisa famille na hotel combien de basi na bano ki congolais makosa na la na carton na yebisi yo vrai soko yo kinga soko zo kana te au cours logique bana ba famille mususu oketala ndeko bo tika ta ye po bobe bana bokozonga na mwasi na e bana ba mona ko sudi a zero susu soka sa toke ba otem se di bana ndeko senga nyongwa mapa zelanan yazo torche ni pa bike kolo yo awanga na miso na nga siko yesa ye na sala na oni nini okotele macho mona ka nani erite na zana boya no pesa noko kiti be papa ale kiti be papa kulu papa nsega libani maman j'arrive a osaka na kaka na lobi nini yo de usobi yo pe siko batoko biso pe na kende me na okisola mikila na moto na okendenge nini e kofrenga yo ngana sontaka osaka kolia suka pansa mutema na olia ka ya suka na oya suti wana ya bakai yaka na oyebisa yo eza partout na Congo pona yebisa oke omoni nda opesa otime ke bimisela yo o ebombani na yo okozala porta na koto za koluka te esengo na yo bato babetelo maboko partout luka place oza mwasi bana bazwa kimia quelques personnes bakoya kotola bakete azanga na ye me moto asolo azali awa na oloba no clair lala ta na ndunda me opesa mopaya liabi te moto aza na oloba no soko oyokinga valeur suki wana komema mukili mulai te katelango corner mukonzi ni nyamema bomengo na sama bele ozo force doubler nani na okena mukili wapi na joy je pousse ya ba demi finale la vie comme na ka polo longwe na tagi tata mabunde tetuki je ke yongo memanga wapi ata na tamboli partout te na bika mukili zaka ngomba na lubwako na bungi na peso ba conseil ninyo kolia malongele kinga olia shawarma na lia bandunda kutu na wese sur la shawarma za kana be po be pise leke bele ngandunda ka tomate na mungo yangani so zo comprendre voilà indusa na ebiso ba shema ngana mutakwata boche bambongo na bank tango bokufa boti boche ba pesa binango miso tika libela neti nga banki na ngama pocha mukia jini sino zimwa 50 na gumi na chena pocha jini esengo na ngele kia milliardaire ata na mati taxi libozo sena kitika azali yo ka courage masolo ta politique na repile yo saka nanga yo keba wana ke budget ça na beta c'est na changer $20 et kai 30 wolo patron na comment pesa toi conseil na nzelo ndire na ngindi babunda ka sute mais oza Congo ndeko nanga tamba malene ozangi ticket zoka 500 oyo yo kai donateur 50 ya mubeza et ça on a changé non ta question a changé 20 80 millions ngamko yelele yanga secret budget tala mboko yo na yebi ona bonne za bongo mona ko tunda chef France dollar mais aussi marago dollar okoza na 30 000 francs na $5 orotaka mingi 5 apilesni o tutara susi ko za muta mbongo te dollar mbongo tala
tokutana bakao ngana tamwa na dola mona lokota ngaye nzamba limse na kwesa masi ya mapa dollar mobe ya faux masa mo $20 à faux tepe o senti que faux na bipien ngana no ba na tika e bombi bomengo pesa nga 20 na zoma ya bushi na sopa na repassa ngo ekuba ella parce qu'on a nguma nga deux fois so na pena mo kate na suki na nguma nga na tena pocha likulu ma pena malewa quartier na koti ma du dola mbini et puis so za mbonga foko sena biloka mikete bango no piake sena biloka mine wana ronyo ay balambite na oza kushkule yango ni yango tu na mama biloko tu comme wakana yoga nini wakana umona kosa kana so to makaya yango ndezali chako kocha ya combien chaka ya 4000 oko saka uchabu so na leto uchabu yabike mutambongo ye na pesa ba pisa ko za mutu mwana bo ambata po mwana molamba talika bwa o kimate ponda zo peuple seka yoki ama mabe aleka na ka zone nena mbonga fo poto ça l'échange sakana yo tona bandika pemeli kuti tout le monde na kota quart de finale wana échange et puis ko kota malé à l'air bateki mingi te ba ko senga ba changer OK na pesa ba piste kende lero tant que beli bazo kitsa yo mutami baleto ya misa ya misa po bazanga échange wana change et dollar papa lero yo on se sent sous ma bon ngamo na yo la bino pose ce qu'on manque bien Baxa Thompson po benda penda fort non tala na oya bisonga o ba technique de guerre na puya ngote na peso Congo mais to komati na rond point yo bimboko yo so kenda wenze ba biso ke so mambisa mo sa zo so mambisa ko kauka otani na pia mbisa ko kama ba so ka moko apamba ko konyo 3500 parce que boza 3 o so moko ndambu to combien ngana somba mitu ambisa ko kauka nde mitu na tiki mesa wenze na bina ko bela mo sa tsenga na kafiage na landa kote ba camion ba lukana sima kote ni nyeza oui ba balinye na libongo wa yebi ayebi oui mitu na 500 francs o avantage ité bisa ko kauka ye ochena ndunda ka ya esanga na kutina ba makaya bu po ba tekisa ngolo kwa ngongi wa yebi ayebi na sombi na bikedi so sombi afufe kole opesa fopa oyi bikedi ya mibimba okwesa na libongo esana na bambuma masangu déjà ça kwa ba nixel yo sa oyeba avantage ngana biso ba schéma cartésien so lingore si na vie ko yabi ya tena kongo na ko kate libana bine ko kufa moi ça ko kita matama kwa pine siri mupepe oyi ko bomba ete yo ko masa bi mikila pe mikila kianda wenze so masa bi Thompson on a l'imbango talaga ana retard te est-ce que le que c'est 16e te affection libala bana Thompson il y a 500 ouais ça 6 c'est katani na moy na yaka nango et puis na kenda wenze kala ba beta siffler po bakanga wana er na koti mbulunga na koti tu erabercer to ambise kiti na peso ba shema moi ça zo kama na kena ngo wapi kura pe bakati koto moliri eko tula na bwaka so wana ngana bima koto na ngoto ko lingo somba na flexion pa cha pria bien wa o sunini papa ngini ka tala na sekina ngana mama na itala omoninga okokola so efa nanga ko sakwa na Paris mais toi na kingabwa o sekaka bana ba ko sakana bale munduki tina salo poko tonde ko za excès tous les mois na lingana poka saka physique pour foufer le kebele ce que là les kobe na sela ngo footing pona si na silisa komona akimarambangwa kimola la mukate yo na pesa na sekina no webinga keje fu benis na ola musabine pona baka ke Congo eza courage na bwaka sonité ngana kana sonya vite na bomba rende d'unité mais pona ko dukana mama na taka c'est quand même na le kana moy retour nango yebité nzambe toujours apesa confiance na mutu abimi na mutu na moy ndimanga oko sambela tina 100 oko bonga jamais na prière ko bonga bima akofunga siko ba porte mutu okuta na fo moteme kita po prière kimi mingi mais yo prière c'est ko bonga lokwa facture ko leba otiko na ndako ya oko lota ba ange mais oko tema pena ngaye yo oko mi boya na kitalatala o ngate yo si
mukomisi na benda loket bengabi loket kominga lokaba mbwa mboka maduso ekiti to maduso ekewapi ezalaki na 6 nakomoka tina 14 kanga me nakokata loket oyo ebesa ti nakokata nazoboya nga tala o mboka tala nzambe apambola nalela bino tout fort vraiment kana na sibino bosabone na Congo Esengo TV toli apeta ngulu au 2022 na ozongso base Jackie Chan système à Jackie Chan aye ko la kana baninga nzela moko te mais kota kenda ko na zamba akoma makasi ko le kana ba metro bazoye kola nzamba ko memo na cour université ba tutute o ko le kana ndenga ko bata mana passe e akende bangama nzo e alala ka wapi e bolole nzo ande cour ozozwa eleki ya muto ba pese cour na boy oki makamna bia film Jackie Chan na musala za kaboy baninga bazoko la karaté mais yake ndana ko sana ko ba mais tango ya kabeta kana ba maître cour na yango zamba tinika kona nzela yo moko sa famille sana ni kendo waya tango ko bima Jackie Chan so comprendre nga zamba pa. Et voilà donc nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je crois l'été a pété yango on a motivation expliquer à Jackie Chan parce que bateau ba sous-estimer bateau ba kina koluka la mugina tongo akeya moneke ngai musala ngana kena na lata nga veste tene ba kena na ba bureau ngala kena na ba zando lora ba ya kwata na pesi mo pe mbote ba ya cirage banani te et le but que soza mona cirage o ya kende bureau ya lekiote yo poto bunda na ndenge na yo zaka ne espace Jackie Chan kasi on ba lo ba est-ce que bureau peut bimisa mbongo fait ça climatiser te alors yango wana. Merci à tout le monde, merci à ma Dream Team. Merci à tonton Clovis Fipa, puis Yannick Bongondo 4 fois, Mobile et Kiven, sans oublier Ridi Bontek et Pichou Massia. C'est un plaisir vraiment. Merci, je crois prochainement pour les gars sous. Ouais, nous avons pas tu habites sur tournant au commando, c'est bon. On comprend. Donc, Nicolo, on a remarqué, photo code, ça va tout courir, c'est civisme. Donc nous avons donc tout ça tout au pico là, tout basons en anzela qui nous embase puis on doit dire tout reste mon moment tout le bateau pour baïba mais au moment où maman na cour nous tout baxa car tout peut ça pas chaland on a chance vraiment nous sommes pas mbola yo si mabilité ça qui na Ridi Bonte qui Umela na Pichumasia bambote belé na Eric Manzaka Umela ndeko na Marco Loco Mobala Blessing na Pesimbote na yemoko papa Manuel Miyuna Umela papa na Owayo vraiment maman Stéphanie Baz. Et puis Mikolo n'a pas remarqué, garçon mon comme côté de il y a internet il n'a le bon père. Ceux qui journalistes oh azotindra ceux qui n'est pas ça air tadi fo benginga mais ben scroll pas ceux qui journalistes wing. Je pense à ceux qui wing ceux qui n'a. Mais pourquoi pas buso babou? Nakuna na mususu awa o yebi ke tongo lobi bongo na raisonner mba mort. Mais nazo mona ngome na lobi mais akomeli ngai awa o yekuta bisinga c'est papa nani yebenga urgent Munala musala pona yo. Yoka. Batu moko tose batu omoni. Bonjour, c'est papa Claude, appelle-moi, c'est très urgent. C'est pour le recrutement du John, je m'excuse, obenga tar. Ngana bengo ta yo nani. Oh be opo benga tar mais tala mais be skuro na za message de ce qui a papa wing. Ouais, ce qui nana bien moka lo ba on dirait rappeler ce qui nana loka non ko kamwa. Pourquoi bosa boye ndeko nanga Congolais. Tu na ozomona tuka ba ekene bandenge moko oyebite di ya quoi pourquoi ba osala boye ndeko nanga bo chespi na musala bokozwa je te dis devant Dieu oko benga mozangi moza mokele lité na zangi ya bomengo me ona joka na vivre ezali ko bile betapité biso tu ba challenger zo bazala katin est-ce que kolia fruimine nzoko lekena yo ngati nzoko soka tonda leki fruimine kotonda batonda ndenge moko po batiki biloko folie mutu na mutu nde différent oh ça le ngali bon tu vas tout mal à l'aise trop niveau éléphant il est fourmi père alors mutu to amutu ndeko nanga zo bazala raté to ebinde makambe kuti ete to pese faute nga tout le monde échoué akana faute té to comprendre ma be po to moni erreur mais tantôt e yo mao akuta nango to kopa beta nzambe nda permettre azoité mutu so mone bo mengo bo akuta nango na facilité je te dis donc tu vas tout balati balens bazaba ça kito non et opportunité car film so mona bona boy ayebi libala ko lekata mo sa alliance na biso si limanga ya mona ngala nga ba chel na bango polele na linga bango na linga kindumba te na linga ba chapo bana comportement bien na bango pe moi si na fosa kwa chel na linga ba cha ante na linga ba cha motivation
ata bana baye si to zakwa libale bandaki tongo mwana misu makasi lali sa ba oya koli mingi tinda congé kongo talani yo kongo tika la somi pour me manga yo moko ko boza 9 pona za pepele je sais comprendre nzamba pas mou merci beaucoup Congolais solo.